je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, sur l'émission, nous voulons savoir émission Rataka. Jamais na banda konabino. Ponanini jamais erata po bino botinengana ki kolobela. Catch congolais. Ah, obobenga catch congolais, obino obobenga okindekiso yonka bokoko. Ponanini bokoko. Pona, ce qui muta azo salisa mbaso za bokoko, ce qui muta mela Congo bolole ki sa bokoko, nyo sa ka bokoko. Mais catch, ils appellent un spectacle congolais, 100% bokoko ya mboka na biso. Et où tu as dit que tu as dit que tu as parti par là, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit partout. Quand tu as dit que tu as dit technicien, tu as dit que tu as dit féticheur, tu as dit que tu as dit féticheur. Quand cette fois-ci, tu as dit que tu as dit que féticheur, tu as dit que précisément dans le 13, avant de présenter, je vais inviter quelques mots de la moi et l'oko. Et ça la joue à le coup la vie n'a prospère bakine moi dans la satongo. Pe na besoin vraiment mingi vérité la mo konzikasi. Tel père tel fille Chanel le bakine. Pe na lobi boye. Ah, président Abdon Etina Moto ya bato. Le seul gouverneur de Dallas Nani, Basile Pindimouké. Basile Pindimouké gouverneur de Dallas. Na kobaka mabanga mosusu Nasima na na quartier 13 vous comprendre nga moi vous abienté moi malade de déranger mais nazala bino longo na ekoluka maître serpent mbote maître serpent Maboko Yanzambe boni pepe. Ah très bien maître c'est pas moi toi libanda il faut le moment makasi pona bon Maboko Yanzambe au ça quartier 13 de place n'était que ça l'émission mais c'est pas ça na quartier 5 na commune ya Changu c'est pas dans quartier 5 na avenue Filinombe numéro 30 kinga kati numéro 30 place Kabila fan la c'est que sika moya mabe ah mais c'est pas bien makambo lobby et c'est qui singa obi place Kabila fan la kabisika ya mabe le Kabila fan la mabe toi la politique était par d'autres qui donnent catch congolais mais c'est pas ndeni santé ndeni bon santé za kimia banda matanga ya champion oya kutokotika biso icône ya catch congolais oya na fanfare na catch congolais oya na fétiche na catch congolais edingwe mutu na ngenge yo moy peke na utikola te photo na e ozali catch club sa frontière club on na bondelaka ah sa frontière ouais za club ya papa abotinga bras de fer bimsa la likopo ah ouais zali club yo oza mwana biologique ya bras de fer propre propre vraiment ya quantité mais propre même si tu as bras de fer ba kisi osakana te ba bras de fer na chango baza batu mo ba pesaka makasi ba bras de fer donc surtout aussi ba pesa ba pesaka makasi ouais tout ce ba fait na biso ba lipasa ba pesaka donc ba la dikopo ba pesaka makasi la dikopo ah otanga la dikopo kututé la dikopo eza te makambu ya kopo makambu kati te kota la dikopo na makambu kati te oh non kota la dikopo na makambu kati te la dikopo eza makambu akanga kopo est-ce que obuna sondo obuna la dikopo otanga kopo ndokina bonzambe nakozongela likamba la dikopo na sima mais to que ba grand maître puis baza awa donc c'est que na chango na précisément na chango bandoka makasi baza makasi o baleki yo o baleki baza bango bazali mais tout est bras de fer ba mikolo batika catch bras de fer mututili lozo bunda na ba petit na ba lipasa bazali ba fe na biso mutabundisa nga na stade ya inongo c'est lipasa stade ya mushi nyoki kutu ba fe na nga ba respect ya mwana bino li serpa de kimbanda nzila yeyo ba fe na nga pena pas de kimbanda nzila serpa ya kanda na ebite to betano liso muke oza katia féticheur ouais katia féticheur c'est quoi pourquoi serpa na ebembe ya vedi avec tout le respect que bozo pesa ye olongola ki bilamba kuna bon ngala longo bilamba te za papa numéro ya mutu na mutu ya Maboko Yanzambe tokoloba soka eza boye ba pesa nga suspension makambo ya matanga ya champion edingwe mutu na ngenge mais ngala so ba dégâts ring to bando bunda ngo fédération ezalaka vraiment bien te pour fédération tout autre fédération mo amba pour bazwa charge ya matanga ya champion si vous faites bon ça place avec fédération te attente bon attente pardon ouais attente
attente bazo pena charge té pour attente ring to ndo bundu ngo zana ring moya mabe suna l'action ngai serpent wa oza ba souvenir ya matange dingwe ah oza ba souvenir ya matange dingwe suna la kisu so oza ba souvenir ya matange dingwe on a ring to zo bunda ring moko eza ya bien té banda edingwa kufa na Maroc biso to bando sa ba entraînement na 20 mains ba champion le Kambasi Boluti atikali icône ya catch congolais le Kambasi Boluti champion du Congo na PC Bambote ene mutu atikali vraiment champion o biso to mona vraiment ba timusuba mona ngote parce que ko bunda catch to bunda wana eza mingi to ba bunda wana misuba ndo ba okima ba ko bunda ni tapis ni coupon donc na bunda na feli ebo o ba mona pe ba mona ko bunda ngai na acteur maboko tolo ezalaka komba catch edingwa tika batu mitakala likola ring mais ngana tiki acteur maboko tolo na matete na tiki mutakala mais pona nini bako pesa ngai nini suspension ya ngone to boya catch congolais mais edingwa sala makambango na sala o edingwa sala na matete donc matanga na efo balakisa soki o balia michopo o eza souvenir c'est pas de gimandanzila o ngana tika quartier mutakala edingwa tika na poto kuto ana Kinshasa te to na Congo te atika mutu mutakala mundele atika mutakala polele ya ngwana tika mutakala kasi ngwana nele zaleli il faut bien nga image na image zali na YouTube tous les fanatiques na nga o bakotala c'est pas yeyo ibandande c'est pas bunda kisensu partout c'est pas bunda kisensu partout na habité est-ce que mabele ya changu eyoka yo mabele changu yokanga eyokanga po suna tambo to na yoka kombo ya serpent esala nga plaisir makasi autant na yoka bon na moka te na so peser menga na yeta na zoya na zimoto na niko na eso boko tenga mettre serpent ba ebiote mais tant ba ebiote tant place au petit futi mbongo te mais futi mbongo te mais futi mbongo te na kelo sana ni serpent te c'est que ça que ça c'est pas mbongo yo futi te relation c'est pas je sais que c'est pas pesa kana mabelo c'est pas pesa kana mabelo par rapport à nini c'est pas ça la nini et quand vous savez mabelo parce que la dit ko pakanga koto po la dit ko pakanga batu na kopo na katite d'ailleurs qui c'est ça na ngote ke yende na kopo kisi oto bundaka na kati na bonganga eza ndenge moko te d'ailleurs ça na no bonganga te na sala ka bonganga mais oya sala e ka kuna mabeza te mabeza te mais mukolongo elle a dit ko paleki aleki nga na eloko moko te parce que la dit ko to bundana na terrain basket o la terrain biso ya buda wa na quartier 1 obeta mais biloko ni nyonso eza pa nanga abeta yo ezaka combat ni préparé nga na yebi ke bale soki beta mataba ata équipe wana zo taba chobo ebele soki ba te eza problème moko te mais eza combat na fandi boy après ce combat la dernier combat de la soirée la dit ko contre serpent bon ezaka combat préparé te déjà on va briser bon brisque nga so na biso pe nga na ndimaka kisite on ndimaka kisite bon qui c'est zali nga na ndimaka ngo merci oyo akufi na la kisa pena photo kana la kisa atikali nzambe na biso ya kati atikali ke ekeko na biso ya kati congolais ndimwe kati bon oui kati na ndimaka muto na kati na yeyo na Congo yeyo icône ya kati congolais fétiche ya kati congolais c'est dingwe mutu na ngenge fanfare pour bête na kati congolais c'est dingwe mutu na ngenge ouais plus père azali tozala vraiment depuis azalaka na Maroc to bunda vraiment trop plus azali nzambe moko ebindenga si molimo ya champion bon nazo pe ba dégâts za souvenir ya champion o naza na nzoto wa matanga ya champion c'est pas ya terrasse club saut de mouton merci quartier 13 saut de mouton ouais batu batondi na sima caméra balingi bayoka baye ba serpent zakana kisi nini kaka ya misasi ba nguma c'est pas ça kisi o eza nyoka ko takazamba tina kata mai donc nga pesa na kela maluku na somba nguma te koko somba nguma na oya serpent ça différent po o nga na salelaka na ba to ebele batala nga ba YouTube bazali parce que c'est la première fois ba mon émission serpent ba mon nga na scène oui c'est la première fois na pesi ba mboto nyoso balanda nga na lelo na zama boko ya nzambe la reine Shakira mama lopango ba mboto ebele o ezali serpent akata nga iba ba nzoto nga bo mobali na ninyo alianga babo na ebite so zalaka
La reine Shakira. Ngaba tilo lukanga. Ngaba tilo lukanga. Oh. Tilo longa ba pene lukanga. Ah, nazana kombango. Yangwana la reine Shakira. Yewana, la reine Shakira lenga nzoto nga kibumumbali vraiment. Mais ne sais pas. Yewana. Sélection numéro mo to mona ke. Ma belo so belele yango yo kakayo. Nanya ko sombela nga Shimbo ke Équateur. Kaka Équateur. Équateur. Na ko sombela nga. Omoni ya linga Shimbo ke Équateur. Faut comprendre toi la kata batu donc. Batu basé belé. Comment belé c'est pas. Dans la quota population et mo kana omboka batu babanga imupanzi. Neto za atwa libo saso de mouton. Na quartier très espace mo kitoko na moni. Ya kitoko ya pepele pe maloko climatiser ezana kati. Bazo pesa kana zo mêler si la té. Non mêler si la té donc. N'habite maître. Ah ba somba no Shimbo. Makambute obimisela ngai nguma na Shimboki na besoin nguma te na besoin numéro ngai na numéro te maboko ya Nzambe numéro esta malongo me nguma na bimisango na seng nga sanza nguma mchuti na batu basumbela anani place batu basumbela ke to tika makamba liwana bon tolongo place wana eza place bon tolongo liango bon tolongo pas attends to oza Shimboki to za li solo Shakira abeta yo tinelo olobaka na Shakira lo côté olobaka te ondima ki alikela makasi te alikela makasi kombangana non okufi 2 jours obima solo na ngaba batu bakima bien nangaba ba Shakira la musaba yelie dentaba mabeza nde ala musio mabeza lelo olobana Shakira so eloko te okenda onyata so ngaba te okoma soko mondika Shakira zo ya boyo katisibo okoma ko banga yetoni na banga Shakira ni logo moto parce que na matanga ya champion dingo yetu zaka na Shakira donc banda ko banga ko tanga nae bon banga ndenya komba ya ngaba wana zaka komba mususu parce que komba ngaba tanga na ina ngaba premier jour na gagné, deuxième jour na gagné, troisième jour na gagné, quatrième jour na gagné, cinquième jour. Et j'ai ni préparé na éviter que na gagné la kaba jour et na gagné les wana mais ba ko tanga la reine Shakira bon asa maman lopango ya Congo asa champion du Congo ya bana basi tout. Komba yo na magelo bosuka eskende. Komba nga magelo wana magelo ye mo yebia ngai ukusaba tu solo mapeka. Mais la suka obeta ma go kisi solo. Na lobi nga buna ba champion belet. Na buna si bolisi na ngalema na buna si bolisi wa. Ah na ba tu misute. Na ba tu misute na si bolisi. Champion du Congo yo tozota. Na kan kokolo pe te. Na si bolisi. Yoka na. Tu mayo e kamunya ya wana. Ye wana. Immeuble du Congo tamuna migega bote yango aya ko bomo machine ya bitumba bari ya. Oh, na kan kokolo ti. C'est gomi luka ba problème. Mais te nga fo yoka na solo mapeka na ngande. Ko gagner eza facilité. Mais quand on a un ba champion bon c'est que ba o ba za mike la di ko pa kutu po don. Na ebite ye moko fa yebi. Oh ya mona. La di ko pa yebi o ya mona. Ah, maboko ya Nzambe. Na ebite. Donc wana lo ba la di ko po ba nani. Mais on a magelo. Magelo to bunana yo ka pe solo mapeka na nga. To bunana magelo yo ka solo mapeka na nga maboko ya Nzambe. Bon, et bon moi ce que to lo banani oyo. So ba teo lelo na comment nani c'est qui waza côté on njili côté on bon de fer te nga bon de fer to ko bunote wala papa kulutu na nga papa catch pesa bo pesa Shimbo soke bo pesa Shimbo soke ba pesa nga papa catch bon de fer papa kulutu na nga bako tanga na ete bon de fer ndem tabimisi la dikopo wala za makambo la dikopo sala za makambo ya famille koko ba na biso kufa depuis 2006 ba pesa makambo donc ti la dikopo lote kana wenza seng mon vieux to la nesika moko bon on a fait père nanga ya kati ti ba bimisa 2013 mon vieux azaba kisine belé na emilia kati azaba kisine belé mais il y a fétichité fétiche o ya salaka eza makamba fétiche bon maboko ya Nzambe yango yo Shimbo yango na basombeli biso voilà na éviter suna na kosimbela ngai alimete za banane wa jama ku pasata batakali enta ko sakate maboko Nzambe simba non na mona bosala makamuna ngaba banini oyo na changu te o mabela changu te o changu o ngaba te lemba te mais c'est pas bunda partout na simbi Shimbo na simbi ngelo tozali awa mais ebimela ngelo tawa te c'est pas tozali kaka kolela champion parce que tu ebi ke to tiko kufela mutu na kati ya 40 jours ya dingwe mtoto kufa siko Shimbo ke sali yango bon Shimbo ke sali loko te mais Shimbo ke zo sali loko et sali loko te mais zo sali loko
yo bakisa la diko ponele kanga moto ya la diko po mon côté la diko pas ça ya ko ça ki sininye ko sale là et bon ko mela shimbo inde ça numéro oh pe numéro ah oh mela shimbo na mela shimbo ka usina kamera hizo hayo o mela shimbo na tesa pas dirai oh bon opel numéro te na pesi muta mena no shimboka bon za shimboka ba basombe bon pour ça mon caméra zo yo parce que ozali de kimbanda nzila nyoka mabenyo ka solo bon amona na caméra to solo la yo mo to mona te yo mona tozali awa parce que za makambo yo ozali maboko ya Nzambe c'est la première fois na caméra na kit no koto bon allez kana kit no ko benda shimboka yakata awa namona kayo maboko ya Nzambe biso tozaka kache ozali ke confirmant la fédération ata yo nani etoyo nani ko ya bujo ba moko dépasser pas de kimbanda nzila Hollandi parce que total que bon mona ka imkani ya kachi congolais c'est Fati pe bon mon président Bambote Ebele parce que ngana otaka shimbo to tota shimbo metro solo la te e yo baluka nyoka e nyoka te na pesa de mo konza mboka Bambote Ebele parce que aya ko ya na champion o za icône ya kachi congolais club na bino bo bundaka te point to bundaka yondo bundaka me club bundaka bon so ngana bundaka mais bon ozomona makambo yo salama pesa nga shimbo maboko ya Nzambe o ezali shimbo ya ngoto pelisi moi so ko tumba ngo so ezate tobomyango na site tota na site yonde mutu te na bien na za posa sombela ngam Asie mai Asie de numéro yo sango te la diko pale maboko ya Nzambe te yo za muta polémique yo za muta polémique ya sombela ngam mai Asie basomba Asie moko kota la diko pote na bien la diko po yoka la diko pesa makamba kopo to bunene kuna asanga ko magelo maboko nasina batu nyonso mettre lipasa leko te nasina bango nyonso lipasa na bunena inyongo mushinyoki numéro ngaka ekuto ngobimisa lion te onakazanga bimisa lion maboko ya Nzambe shimboke pe bon mso bako sala pe batu bako kima mbangwa bon tozela nanu Asie ya nanu otinisa Asie totinga Asie tozela ya nanu maboko ya Nzambe tozela nanu Asie mais okokusi posa na ngate nga pesa mokonza mboka mbote pesa mokonza mboka mbote chef de l'état Bambote Ebele ozali mwana na yo koko na yo c'est pas de kimbanda nzila oyo ke na mona vraiment osala fierté ya kachi congolais na parler du peuple na oyo azali icône ya kachi congolais edingwe mutu na ngenge yeyo o bapolo tosala kachi club na nga yango kachi club sa frontière play edingwe mutu na ngenge yango wana na mona mokonza mboka seke pena lingi biso ba congolais aza pena mwana ya Congo. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe ana tata ozela mai ya kwa ngelo na linga wa numéro e bangi sangai so numéro bangi singa te c'est non di mettre c'est pas te donc ana tata ozela na esa bloqué non mettre c'est pas aza club moko na mettre bois de fer sauf que mettre bois de fer des fondateur 4 club sa fontaine des fondateur ouais yende fondateur habité la dikopo aza président ya 4 club espoir di Congo bazala bali pasta mais respect na paix na biso bolos yo banga li passe la dikopo ata lo bate club ne ngona bundela kati yo saka la papa kopa na benga papa kopo te so ka bela ka Mississippi on eza kombo na ngamboka kalibuza za ne kombo na ngamboka eza makambo ya kokobanga na biso kufa e banda pa panga descendant elenda na ndeni bon elenda bon mon vieux bon toto bunda ba combattre ba tena 11 juin abeti bakachete parce que bakombe ezalaki ya 2 semaines nga na ye koya msuke une semaine eleki après 3 jours nga na ye koya nabundaki te nayeki kotala bato babunda après 2e jour na nga susu nabundi te nayeki kotala bato baye kobunda 3e jour nde baye kotanga nabundi bakobunda batie nga na elenda mais apesaki te elenda président na 11 wana ema bele na ye mutazi wa umeli est-ce que misanga ta mbongo te ata mbongo pamba ta mbongo misanga ta mbongo sepelisa ngai bako somba so chassa vaga su chassa nini yo nyoso ka basomba na ko somba chassa te no somba te pose la réalité makam pose la réalité po to ko sa makam te ya popo mama Asie basomba pe chassa misanga ta mbongo te kaka yende o ba biona nga somba chasser viva
Sasa sumba sasa viva. Mbongo na ngezo kendea. Maboko ya Nzambe mbongo ngezo kende pona ba démonstration. 500 bilo na besoin bimisa na mona 500 bon kende somba sasa viva meto bana na auto sala no ya asi non mona teti o mona maboko ya Nzambe o sepa de kimana nsila na fanda mona kacha mo mona ta komone zate nani wana asena nga numéro nani adibisa carton ya mbongo nani na mona kacha nani tala kona chango na ebisiwa na za gouverneur ya Kinshasa te me gouverneur ya Changa c'est pas de kimana te magela za gouverneur toko yokana toko cha champion de Kinshasa ndeza mazo bazana magelo mais magelo ngande gouverneur ya Changu gouverneur c'est pas de kimana nzila nyoka solo nyoka mabe nyoka 90 km charge ya Yolobo charge nini Yolobo ni sisi bo kama makambu bo na bisiwa magelo za champion na champion de Maluku oza Maluku te yoka titene champion de Maluku mais champion de Kinshasa zo kwa tane abiboy champion de Changu bana manjili ti Maluku boso ba te manjili oza pona ya la liko ba bima charge abima champion Changu publicité te na za posa ba pesa ngelo mona kata ndeawa na kata la publicité ngepa na publicité le karaté Asia ngwana to balola teko omoni wana la publicité na pandi kuna bara na boyo tanga kombo ya masanga batekaka po bosela na publicité esika masanga etekamaka toza na so de muto bote yemo oyo asa pe pembeni na ngenga tune skonde kombo ya masanga etekamaka oh père na ngai c'est pas ça kana changu mutasala c'est pas yo président c'est pas yo beba te c'est pas ta na libanda nini président Zali vraiment na la posa la katawa président na ngai lukela nga bakatela ngelo kwawa président na nga posa bakatela ngelo ko moko atosala ngo démonstration muta kokata président na posa masangete kamaka awa to baloba ngwa na posa président na nga ndeyo muta ko pesa so de mouton mbeleza te na ebite su mbeleza ya mbeleza te bo comprendre que nyonso bakimi ya kabela mambeli pardon na som solo batutu bakata mutute ezaka démonstration bakata mulango batutu bakimi bato bambeli bakimi maboko ya Nzambe bato bachasa viva bakimi papa excuse kabela ngambeli no pardon abangi naye bato nyonso bakima na mutake nyonso bachasa viva eloko ezate bakata mulangi mama ya kata mulangi okuna kata nkuna pa mama pandima jana kata mayo merci bon donc na ko mona ke azamu ta sérieux pour batos ba banga mabele na sala belle démonstration même si na bengi fanfariste baye yelo côté na belle sepe le côté mais na posa ba fanatique na nga kaka ba sepela MC whisky pe bimi nini maboko ya Nzambe c'est pas za muketa ba chango yo ba 5 yo gouverneur a changu na kati c'est pas de kimbananzila oui c'est moi ko mukete ezo so fana de ebe to pesa gene so kini to e bandeka to sala kaka to ba kande to kabulango to zana batwati maboko ya Nzambe bon na kati ya mbeli yango mayango ya na kati muke zongi sa mwa mbeli batu kuna kwa wewe tawe pour to bolingai atobolote ya baluka nga de libanga maboko ya Nzambe est-ce que ko yedenga te ngana mutu de mabanga ya lukela nga de mabanga mo pardon ngana opesa mioka de mabanga kaka mike pardon do sanoki maboko ya Nzambe o c'est pas de kimanzi la charge yango au moins que ben merci maboko ya Nzambe totia oyo kabela mbabe mshwa Simba wana makambo Simba lakisa ngande na Simba ngo mabeza te yanga ngande na Simba chase wana bo pesa ngana Simba bo pesa bo pa na kimia na Simbi chase ya viva ngana yango awa donc Samia mlo batral Mississippi dema ko passa tabatral batral ouvre la porte Simbi tole gimba teka Simbi tole enda
place mitalo koro mai mongo lisikana masombo batakali lipuksa ko to maternel non pour ko to maternel donc on soit kaya to kwa ngasa sikagara nkwa kanta ka shwa kate kwa ko so kate hendi ngwe mujuna ngenge je ne mta comme esprit catch congolais parce que ko senga pa ina bango nyoso ko solo pesa biso parce que ina comme moi o esa biso ko sila ko belela ye on ko sia tenke sia kate yamulo masibina batakali uvumala paute shuara kwa ta sikagara tonkwe kate shuaho shukala kate ka sikagara tankela kate ka jakate yukue shukwe bua pankasa tonkwa mama kwa ka jagonlongungu aboka nzambolingo le isanga nalela tika na benga na olandela bien na lingi mutalela te maboko ya nzambe olingo le lisanga nde tenke kakate nini bako senge pera bilo bako sila ko pesa te tenke kato kakate sikagara yamulo basimila bonko sikira kanteke fanda ko kimate fanda maboka mboza fanda ko kimate fanda chasser yango fanda pe chasser makambo ezali fanda te oh fanda te yo fanda na bakolongo la fanda na numa bako ya ntambe fanda na toza makambo te ah champion dingo ndem takoma catch esprit ya catch congolais tokoma ko belela ye nde mutakoma ka esprit na biso ya catch congolais to belela kaiti ye nde icône ya catch congolais mete na moni numéro te o moni numéro te na moni te o moni numéro te o moni numéro te o moni te tozali o moni numéro te yo bo moni numéro te tozali awa po nini yo banga ah maboko ya nzambe banga te Constantin na te tozali te miso tozali te na senga numéro ngape na ozikati ah mete na kozika te ngape na longola te na ozika pardon cheke ba président ngayo longola nka c'est que c'est monsieur style non ah te monsieur style te te longola ka sabon oh ata yo mo voilà bon tout est ainsi vraiment mingi ya kolobeza te to moni wana numéro ne na ndimi na stopé na ngai te ko stopé te tozali na sa chasser tozali yo ka le lambongo yo ka la baki chasser misambongo tana ebiso za gouverneur a Changu c'est pas de kimanda chasser chasango bon nazana posa tous les papiers za bakatelanga papier nyo chez eux te nga pela ba papier ngo na pela papier bakata na pela papier zela je wana yo makamba sima nga pela papier nga oh malembe to sale oh robanga pwani to zati ngana linga mbongo mezela mbongo yo ko lekelo mutu ezate ba peso mbongo ngo lukati pesa ngande wana nyasu tela ngamba la zikonde nganga mbongo nalobi tela ngana no boy tela ngana no boy to za poso to kata mike bon o bazo ko mona c'est pas de gimbana nzila yeyo ba mona ngana scène YouTube MC Changu na bunda mingi te mais libanda nde bumbu selemba ou makala de partout donc ngalema matete kisensu mais otozawa to sale mission de mabele o ya serpa wa zalaka merci mabeza te na pesa bongo ba mbote te merci mbongo merci bon, pesa chasser. Bon, maboko nzambe. Tombola be bazamona na. Te ba mona ko o. Na posa batende ba mona nde o. Yango oti. Elo ezate na chasser. Bon, yo mona mutali boso ele simple. Masala ngam to somi chasser simba non. Kocha maboko na chasser nde o. Elo neza chasser wa. Bon, mutaya bona TV pardon. Nanya ko yabo ase o Simba. Nanya ko yabo parce que o Simba ngo amona na nsuki makambo on ezaleli. Nanya o Simba. Masala ngayaka nan. Yaka na no Simba chasser pamba yaka masala ngayaka. O petit na ngayaka, petit na ngayaka. Yaka. Simba chasser ba Simbi elo oneza yakati. Yo mtu Simba kocha maboko na kati. Elo oneza chasser. Tala cameraman kuna. Elo oneza chasser. Elo ozate balosa so chasser ko yaya.
eloko eza te yosko nde simba ngai mutu te yonde yozela nga nazosala maboko ya Nzambe gouverneur a changu yosambala gouverneur a changu makambo nasala na changu msuke nga mona dépasser mbongo na nga nayebi ke bakoko basenga bima dépasser bato balie pe ofeleli matanga pe na sali pe eloko ezate merci kalibu zamani mongo liskana masamba batakali uvumala pa hotel tala pape onga bato nyoso basiko simbe pe na bango basiko sako ko swaka ha tenke to akata ko swaka te botwe tuku ekata simtere gimatega simtere enja simtere bakoko panko swaka te mutu ya soso rigeni mampima yeyo na siliko posate bino na katesika yenda comme esprit ya kati congolais yenda comme esprit na biso to kosila ko belela o nyoso ko sele pa na yako sila ko sala la biso yenda zalika iko na kati congolais mutakai na kati fetish za edingwe mutu na ngenge yepe kaka mutu na kati o yo siliko beta fanfa edingwe mutu na ngenge merci mampima sike akate tsala ko tsako mabuko ya Nzambe na monelo komeko ino lo ko nga bon koti sala boko yomoko yomoko sala boko na koti si tanko soka la kala ko soka te mampima teki akate Jessica Gala yambulo masibina batakali uvu mana paute misifi na kiti si chapeau nanga na kosila kolongolo le polo na ye parce que yende tokosila ko bele le mtakoma kati kabisa fonte edingwe mutu na ngenge tosila kolela ye partout oyo c'est pas pose akana tala na kati batala ile na ngeti na kana tala na kati te ko tala na kati ko mako oza presi makasi bwana ye yo mako ikron ye ponke sami amlo masibina batakali tonko sio akate sikagara yambulo masibina pume mampima yambulo masibina na komi misali boko te tekesia bimisa na bimisi bimisa ko na bimisi ya bimisi te na bisa patiana kitaboye libwa panda kimya ko bimisi te bimisa Gouverneur na kati émission na kati na ngeni na simba ngana zwaka mbonga boye te ngana mbonga boye parce que Simba Mazo champion de kitchen. Et vous mazo $1 pesa ngana obi wona nga elimwate elimwekende wapi akende wapi transport na pesho ya mwana ndengo ya uti musika ngaba na pesho transport ya mwana soko za muyibi pale za nda kuna bino na makonde na bima na bawata o mako kwa Nzambe o pesa zela maboko o mono so ba vena nga mabele la nga c'est gouverneur ya changu dans la ville ba pesa obeta nanya pona mtu obeta ba pesa dans la ville pona batu baze bele pona tena hapo solia mtu ne biloko ase pona na pesa numéro pona c'est pas ça pona te ozobanga munu we moko ozobanga maboko ya Nzambe
Comment pour aller comme boka Nzambe? Bon, toujours quand Tozaka Kakolela, icône ya catch congolais. Tolé la kaka yeo, icône ya catch congolais et du mutu na ngenge. Mutu na fétiche na catch congolais yo, mutu abeko za papa na catch congolais yo. Pas li ko tika biso. Merci. Bon, pesa ngelo kwana. Maboka Nzambe te zela, tsala poche noko. Eli moté. Timba. Na lobi na tali. Ah. Maître, est-ce que bakoti kuna maboko déjà donc ezandeni bakoti yo simba ona bakoti date bakoti simba ona OK bo pesa bon ah maboko ya Nzambe ngape na koti ici to kabola mo zo bimie ngape na oh wana zo yo kana va devoir zo pesa ngao yo eza mama na devoir te ngana bimisa liboko te na koti ici na koti ya ngande umela na ndo kota mikolo so bimisa ngaba mbongo maboko ya Nzambe bamona te na kamera mona na kuna ka chercher na sel numéro yango te yango wana merci opesa ngango okotile bokoti nakoti pesa tande ko nango obiwo nanga na yena iti yende asimba nano asimba ngona na sala numéro awa bon Nzambe bandima ete mona Yesu mona Nzambe pardon Yesu minute na mshe ke no style tu na 30 minutes na TV merci Yvon Simba maboko ya Nzambe nakoti si chasser nakoti chasser yango oyo filmez bien tala na kati nakoti ka chasser pamba ah merci nazwi ke nasali boye nakangi chasser nanga te nakangi te merci nasili kosala boye maboko ya Nzambe yoza mutu bakado bapesa bakado olingi kado okosepela na kado gouverneur a Tchangu osala na émission osala ba malema banani mais gouverneur a Tchangu dosala na émission yamulo masimina batakali vumula pa otesimisa imba keteke sipita enda sipita bakoro 10% côté maternel, 90% côté paternel. On tchaka kwa kaka shikagara, yamburo masibina, laissez pas de kimbana ndira nyoko ya 90 km. Nini nako sengepe mbesolo pesa kate, mampima, edingwe mutu na ngenge, unkwa kasi ya kaloka takachwa kate, rigeni mutu ya soso, siki ya kate, tunkwa kate. Tele ngamo na siya nzoto na yo kubumba. Na siya nzoto mbele. Tele ngamo. Tele ngamo. Tele na siya nzoto na yo. Ah, tele ngamo. Biloko na ngayo bunga. Tele ngamo na ebite. Tele ngamo. Tele ngamo. Tele ngamo. Tele ngamo. Ah, tele ngamo. Tele ngamo. Bina boko abana tayi botala. Na pesa na message. Bina boko bozo mona. Bina tala kati. Soki biloko la ngai limwe. To kanyoki. Na kota bana kati. Eloko ezate kota. Ngane na bisio. Kota. Eloko ezate. Kota eloko. Kota kata mapingo. Pesa nga lobo kono boy. Pesa nga susu boy. Tanki shwa kate kasikagala, yanko shwa kate. Toujours. Non banga non monde. Olo nani toujours tobele nani. Yende mutakoma esprit ya kati congolais. Yende mutakoma bikongo ya kati congolais. Tobele la kaka kaye. Yende ikoni ya kati congolais. Ponko sekata sikagara. Yamburo masibina. Batakali. Mississippi. Yemekupa sata. Oko shwa kate sikagara. Ebotu. Akade kate mampima. Sikile kate. Chua kate.
Fula. Si kila kateka sia ngwe. Déjà formé na ngwe changer. Formé na ngwe changer te. Nataki chasser. Ko ba te formé na ngwe chasser. Ba yo pesa yo. Boza kimya. Si kula kateka sika kala ya muluma sibina. Misibi spidero ko basata. Fugwa. Suba na pesi yo na kabeli yango bon maboko ya Nzambe o gouverneur ya Changu téléphone ya sala nakomi na suka émission na nga bandeko pesa message moko suka munoko na taki esi merci ça laisse pas l'équipe mananzida nyoka ya mabe nyoka 90 km na sala makambo na quartier la makambo na sala na quartier la nga msuke ça ka ni 10 francs il a ka ofele muta contribuer ngate loko te pona sala makambo na sala ka azate même si le loi ba favoriste bon otozali vraiment c'est pas yo c'est pas de Kimbananzila nyoka mabe nyoka solo nyoka 90 km gouverneur ya Changu yeyo ndezali wana bonsoir pour baver na bali passa champion de Kinshasa mazo mona bino serpent papa abotinga par susu ya kati roi de fer basan kusu kati club sa frontière ya bina comme na suka émission na ngai bo comprendre na quartier 13 na ki ma awa na baki to ça mettre c'est pas surprise to ça surprise peut to comme na mabele na ye moi makam to lobaka et comme vraiment sur place hein to moni bi bona meso ndega ka ezalaka na ebité jere kitola ya yango yo ya fodi ngoma le kutinye papa na kinge kwime ndenge na boaki wa banga ka ndenge ezalaka na batona no bate bana tu ya 13 ya bino yango yo en tout cas to baki longo nazo regretter mingi na bete bino solo moko na bana ko lobana ba TV na nga nyoso mikolo yo bana na nga ya moamba ba trahira kingai champion local ba kombo osenga champion local ta komba boye na TV ba caméra to ba téléphone bo mona na filmelaka yango wana nde esala ke bole na ba image na TV mais na yaka na Changu bana Changu ba iki Changu ba protéger nga kito na kenda ka lukunga ba iki lukunga ba protéger kito malheureusement bana ya moamba na kenda na ba komba ya moamba bana moamba ba ibinga matériel esaki bien te naza vraiment déçu na bana moamba na comportement na bino et c'est félicité ngaité bala sima bozongela yango te na ebena banganga bakati atango ibi bongo soki babwakelo malade to babomio on ba champion kala bomingai bosaka bien to sala musalo ko na bolingo la bino nyonso bo yibaka ngate esaka bien te makasi na komi na suka en tout cas na bwaki bigote gini na mombala bwaki Benjamin Musiboni Well Joy Yozike Miranda Joseph Jonas Maza et puis na bwaki vraiment bien au moins na 13 ans na bangenge ya mikolo kasi na bosete ko bongo vraiment Belamine Kamba motema ya ciao.